etelemi soki mokonzi aza kosala nzambe te Israël elali mais question ezali bango ba Levitiko ba pasteur bazalaki wapi parce que bango bapesaki bango mabele te mais musala bango bazala na ba mabele nyonso oyo batunaka nzinga kiye yango yakuta na société na biso na mikolo oyo okuta ba pasteur apatalaka na ville wana vandi apatalaka soki azalaka na région alinyaka aya kotonga église na ville capitale ya monene ou bien alonga kutu na capitale ya Afrique aya na ba Paris, Washington, bamboko eza deja na liloba na nzambe kutu eza nango deja wana oya kokoma nini pasteur ya église eza na New York dans l'entretien na village ki bokolo milimo eza kosala eza ko ba ameso bunga kuna déplace yo mama ani de Kambolomi na comparer exactement na question na yo wana parce que ya solo Israël eza kokufa mais tout ça koloba ete ba juge baza wapi nani wako dirige Israël oh e bongo pona nini pona musala ya nzambe e ba Levitiko baza wapi question na mama ani na ba tanto cause to kolobela mais pona ngai réponse na wiko pese wete ba Levitiko na minute oyo bazalaki deja na mboka te ba musala bazalaki le Levitiko to kolobela on kaka na mukanda oya juge saga na Israël okoya komete un Levitiko akoyi oke na Jida akoyi oke na Simonite akoyi oke na mboka ya Dan akoyi kozonga na Manasa partout qui est musala bango kotambola ko voyager ko kene ko luka batu baza wapi bakasola bandimi bazali wapi to batu baza ko sala ba misala biko baza wapi bo kene ko sala musala wa ki docteur musala wa batei mais auto monete ba Levitiko zero ko bazo tala ba tunetaka ba Gedeon qui baza ngoto na liboto ya Levitiko te po ba ko sala musala ya nini ya nzambe baza ko tala ba tunetaka banani ba ewu qui va beaucoup de Levitiko te po bango ba yo o mokonza ko mula sala nzambe ba ode akabezidi et puis bango ba conseiller ba beta dianki mbongo mesalo ki alongi na nsamwa nzambe kabetale nego sala saga ekoti na Israël wapi ba pasteur ba Levitiko to wakana Bible na juge ezolobela ba Levitiko te vebenina ba muangane ensemble na batu ka ya cité ensemble na ba tribu oyo me bazana kati mekabeta wakanako bino kona na CCC na kotucha na sikote simeke na conclusion ko yo ba Levitiko bakei wapi sio bazo samsala ba wapi okay siko Jefesa wana lususu Jefta so Jefta wana lususu ye azalaki mwana azuma ah merci na mone ko ne kotanga azalaki mwana Jefta bandeko makamuta balobla wayo bana bikobo bana bazumba bande ko lemso na mongo na bengi bango na boende boye biso kombo ni na obino bobengi na bango ndenyi mo kaka balona ngoto luka mpele na nchuno kuna na suka ko so ko sala nzambe te pasi kaka donc yango na zo mona ete to komi na point où mwana oyo tata na ye azalaki ko sambela kati na bana Israël kati dibota kama manasa na descendance ba Gideon ka bango na bango kuna babota ki mwana Jefta na mwana makangu kiye Jefta zaki da lisusu mwana ya bikobo balobiete no yo za mwana bikobo lokola héritage ko salema awa donc mwana bikobo ko zwa héritage te yo Jefta bimana ndako nanga kende nanso ebia bien babengana ka ye to basali ya ndenge basaki Ismaël ba ndenge babengana ki Ismaël merci sena basina ngana kango na place nanso ebia zaka mwana zumba bongo babenganye Ismaël Abraham n'est-ce pas tata molimo yes Jefta su papa na sala ke bongo papa molimo susu papa na ya papa molimo albike yo oza mwana zumba même ça za mwana zumba yo lelo ngelo ko zule c'est ça responsabilité ndeyo oza komona ete bana oyo babota bina mabalo eza illégal eza faute na bango te bazaka bana mais yo papa les raisons tout ça koyela ko beta nzete na place au poto eba ete eza mabe po peto continuer ko sala ngol susu te parce que bible soka za koyela so le likamo information raison fait ça là raison nzambe alingi to yeba ete bana bazalaki ba innocent ba para ba bengana ba komisa ba shake na balabala bikola irresponsabilité ba para ponga na yo mama ana leta loto kene suko reprendre ba buzoba wana ta komisa bana balabala na mabala o ezalike nzela nzinga mais comme pire écoute mais pire ne on a besoin de on va pire na désordre parce que bana on a balabala suka ba koma désordre mais sinon on va comme pire
pire ya mabe ya kobengana mwana ake na ndako na yote abima pase za mwana zumba kiyo yo mota tawo yeko luka o po batela ekaka obengane kiye biloko nzambe alingi yango te bana ba ko ba sheke na balabala en sheke na balabala ba ngone ba ko ba brigand ozole kana se apa wana batelemela kiyo ozole kana ndako nozoka sola diamba bat bazomela ko bana bazumba bingi bana bikobo kiye ka oyo ngai te me deza na bible Jefta babengane akomi na libanda akomi shege kisheke ngwa koma kinani mercenaire tanga na bible obengane mwana ndako obakisi trouble na cité obakisi saga na cité obakisi banzela bikobo na cité okotisi pe bambeli makila ekotanga Jefta akomi na balabala akomi kotangisa makila a joindre groupe ba gangster ko ba bina na français comme ba mercenaire c'est na un mercenaire aza mutu moko azali ke Rambo aza preya o ngobo mutu yaka futanga la ngala na boma ye Jefta organise groupe ba mercenaire na zamba ba rebelle contre nani peu importe yela bisola to kende to koboma mwana ekimpeve oye babengani akomi gangster na balabala kole kana pemina ba Jefta te ba koboma yo siko bana Israel ser na ngai ba kota kisu na bituma na ba Ammonite na ba nini ba Moabite ba Shekem nozo nde ya ba zonda kala saga to za ko continue ko lobela ka saga eza ko bakisa ko eza ko ya grave kat na Israel bana Israel kote ba kotali sezate babi ko na biso azaki na mwana moko akoma mercenaire na zamba aboma ka ye sans merci kombone nani Jefta ba biso ko to ko bunda te tozo mbongo tokena ko so mwana o Jefta kiye mwana biso kaka mena mama mususu babengana ko mwana zumba tofuta yeni ni mbongo akena kubunda za mercenaire za gang se ba zakawana ba futi yo kende ko bomela ngai ba ye ba engager ba bi pardon to ko futo mbongo pour viko yo komaka mu continent biso temporairement. Et puis tant que l'homme a organisé, mais pour le moment, on a engagé service na ko bomaka bato. Ki bana ba sheke na balabala ba groupe bango. Ba bino boya boke ne to ko futa bino ba camion so boke no bundela biso. To Israel da bitumba zero. Jefta na mupuse abi oh Israel bozela. Est-ce que bino te bato boye na ngai? Bobengana ngai papa na ngai bengana ta mwana muke na kena zamba na komi sheke na sala groupe na ba mercenaire to viva kana ko ataka bato. Ndene to sala ka ba vina biso. Tozala mabele ku tozala même na ndako te tozala ba sheke na balabala. Siko ye ko engager biso ba sheke to ya ko bundela bino. Problème ezate. Makamo za ko beza fantite ser na soko za kotanga mukanda ya nzambe na malembe te. Yo mundi mimisu ne za bande. O kansake ba ina Israel bana na nzambe. Nzoka ne yo mo place ovani yo kutu mwana vraiment na nzambe ngevo ndivana. Me uzo kansaka kibaba ba chasola Israel. Keba. Israel mwangana na ngode kwikala. Saga ekota na ngode kwikala. Jefta lobete sava problème ezate mais à condition ngai na mercenaire ngai na ko attaquer te soki ne bi plan de guerre te plan ni bozana ngo bazanga plan moko te abi comment ngai na ko attaquer sans que plan OK ça va mais boye bisanga pe elo koni ne tindi bino baya ko coloniser na Ammonite na ba bilo bikoro yepe ba parmi yepe azaki mwana ba bikoro ba za ko tungisa bana Israel po ba bengana ke na côté wana tout ça babio raison baza ko ya ko attaquer les biso c'est parce que to yebi ku tuté baza ko attaquer biso Jefta bi OK na moni bino boza na plan mo côté boza pe na mayele ku tuté Israel nyonso mais le quoi bo ninga ina et de na bitumba oyo ça va ngala et ngala mercenaire ngala ya makina ndende ngala viva bokate ngala na okota ça va nandimi ki bo konzi yango te mais nandimi na conduire guerre oyo mais il faut plan pesant atuni ba boye sanga pesa histoire na binesa ndenge nini ba zoko kate ba bibaya ko tangiso pa pam to ko sala bilanga na so ba yeba sansa kasi to ko banda na so ba yeba tumbi yango ba to sala problème ko na ba mote mercenaire bi jamais ngala mercenaire biso mercenaire to ataka kapete ce qui muto sala problème na biso te. Donc, guerre est causée sur les causes. Il faut qu'il y ait une cause. Mais en attendant, il y a la diplomatie. Des places où on a ligne bandeko basana la science politique et administrative. Bon, si ne peut pas partir, ne peut pas être nzambe ou dans la science, non, c'est un bel oeil. Oh yes. Makama biologie, to lobela kiango chimie, to lobela kiango physique, to lobela kiango siko to komina yom to la science administrative et politique.
yo mdi oza kosaka droit civil olobi ete nga naza université nga naza étudiant na université xyz me tika nayebi soki université liboso ebandaka na bible. Jefta alobi ete tokosala la science politique awa makambo masasi lelo eza te manduki makolela te si bien nge naza mercenaire maintenant